Na monda lelo bandeko nanga tokeba na batu oyo bayaka kopanza batu. Na monda lelo oyo la famille tokeba na batu oyo bayaka surtout na makanisi ya koya kopanza ka batu. Batu wana soki lelo bakangami na yo yeba ke lobi to après lobi bakosondola yo pe. Ka ndenge basondolaka baninga mosusu ya yo pe tour ekoya ezalaka bongo. Alors tozala mayele tofongola pe miso. Soki moto abwakisaka batu yeba ke non un jour akotia yo pe mopanzi na ndenge moko ya mabe penza makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo penza to memeli bino lisusu mama ni mama. Toye lisusu bandeko nanga na mama waro o tobengaka mama waro, tobengaka mama ya motema. Soki tobengi yango na lingala, mama penza ya motema bandeko nanga. Makambo eza ya kobeba, makambo eza ya koinda, makambo eza mutu pasi, makambo moto, makambo somo, makambo ekomi ya kobangisa. Bandeko nanga avant tokota kuna, avant tokota na ba makambo na biso kandenge tobetaka ba masolo ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Ba o nyonso bakoti na chaîne na biso sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible. Et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso malamu mingi. Bande konanga kandenge tobetaka na biso masolo ezalaka bien soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Zo penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talelaka soki monike eza nango tongo. Toko senga na yo, lia na yo petit déjeuner na yo, na ndenge moko ya bien mingi makasi. Soki pe omoni keno eza nango midi, to senga na yo, lia na yo repas préféré na yo na système moko ya bien. Soki pe omoni keno eza nango pokwa, toko senga na yo surtout na ndenge ya bien, lia na yo soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga lelo toye na mama waro, toye na mama ni mama, toye na makambo somo. Kandenge tolobaka, soki ya koloba eza tokoya. Soki pe ya koloba eza te bokomona biso te. Toyaka parce que ya koloba ezalaka yango bomonaka biso. Mais soki ya koloba eza te la famille bokomona biso te. Lelo toye na makambo ya mama ni mama. Bandeko nanga eza ya koinda, bandeko nanga eza ya kobeba. Mitema batu ebele na minute oyo ezo beta mbangu mbangu. Avant vraiment tokota kuna, ekozala bien nanu na tiela bino moi vidéo moko boye, vidéo moko ya bien bandeko nanga, et ya ko apprendre biso mwa eloko biloko mosusu oyo toyebaka surtout te. Na otikela bino vidéo wana, et après vidéo wana nde tokokota na makambo na biso ya analyse sur makambo yo. La famille, on se retrouve juste après.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ma produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimiki toko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Biloko kitoko bandeko nanga na niveau moko pas possible. Biloko moko ya tokos balobi Gavker ndelikambo. Gavker aye penza na ba solution ya makambo na biso nyonso kandenge ezalaka. Bandeko nanga bomeka bokozonga pona opesa étoile Ines TV ba témoignage pe ba raison kili na système moko ya bien. Soki boza na besoin ya biloko la famille place nyonso boza bakomemela bino na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga tokota sikoyo na makambo na biso, tokota sikoyo na mwaka ndenge tobetaka masolo kandenge tosololaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga toye lelo toye penza na makambo ya mama Olive. Mama Olive bandeko nanga nde toye na makambo. Mama Olive tobengaka ye kaka mama ni mama. Ya kokamwa, ya kosala pe pasi na motema la famille eza komona oyo tokomi komona lelo. Tozonga muke. Tango ba makambo ya Baby la Donja ebandaki. Baby la Donja beli liboma, Baby la Donja beli liboma. Asala ki ba live na ye mibale. Live ya liboso lobaki azalaki asepela ki ndenge ba comédien ba kokaki ko défendre yete. Et puis na live na ye ya mibale aloba nini? Baby la Donja lobaki Mama Olive, Mama Waro, ex-première présidente de la ex-première dame plutôt de la République démocratique du Congo. Bandeko nanga selon ba histoire a Baby alobaki mama ni mama ayebisaki yo ye ke no baby. Yo baby na pekisa yo na bayaya wana. Eza ba message mama apesaki Baby la Donja. Na tawana Baby azalaki pembeni ya mama. Azalaki muke ka baby jusqu'à ce que ayaki ko sondola Baby. Ti lelo Baby apusa na kalisusu pembeni ya mama ni mama te. Kutu batu mosusu bakanisaka keno ezande kisi batu mosusu basalela mama ni mama kisi pour que bango bazala pembeni. Mais lelo oyo na makambo oyo komi kobima. Tokomi ko comprendre keno ezanango kisi te. Ezaba makambo oyo ezanango na cesse. Makambo eza kili. Tomona kipe Ariashu akoma kipe pembeni ya mama ni mama jusqu'à ce que libala Ariashu ake epai na ye to bando mona na ba video mama ni mama première dame azalaki tan wana première dame azo kende na ndako Ariashu ake kolambela Ariashu biloko balie ebela bato ba comprena Ariashu auti kobota
Ariashu apesa ye ndoi yango esali keno ye mama aya kolambela ye. Mais ebele ya batu bakamwa balobi première dame yo mutoza na batu o basalelaka yo makambo wana eleka. Lelo toye komona lisusu Dati ye pe aye kokota, Dati pe aye kobimisa ba makambo moko pas possible sur les réseaux sociaux. Dati lelo aye koindisa mikolo yo Dati pe aza pembeni ya mama ni mama toyebi te parce que kozala pembeni ya mama ni mama la plupart ande to mona ki Ariashu azwaki mobali pembeni ya mama ni mama, pembeni ya mama ni mama abando pesa baby la donja ba mibali, c'est parce que baby la donja bando boya na ye basondola bango. Lelo pe Dati akomi pembeni ya mama ni mama toyeba te après combien de temps ye pe bakoya kosondola ye. Siko makambo oto imemi bino lelo la famille makambo oto lingi penza kosalela analyse lelo eza makambo oto komi komona entre ba comédiens. La plupart a batu babenga parce que nga penza ba émission oyo na osalela ngo mingi te vu aussi ya baton naza na mwa baton ebele te talaka musalo ke musalo zongier mosusu oza na yo kao moyen osala ba émission ezate. Siko batu ba obenga balobi te mama Etoiline mutu aza penza ya la base, mutu penza oyo azo panza batu, azo panza ba comédien na biso, mutu o penza azo tia makambo ya makasi boyoka neza lisusu te na ba comédien na biso ezande mama ni mama. Parce que selon batu bosusu balobi non mama aza mutu oyo atiaka bana na ye ensemble. Mama aza mutu oyo aponaka kote. O babengaka mama aza mutu oyo azalaka na katikati. Soki amoni mwano ya zo sala mabe alobela ye. Soki amoni kote oyo pe mwano ya zo sala mabe alobela ye. Yango ezalaka role ya mama. Mama aza mutu teke no oyo mona mwano oyo azo sala mabe yo zo kote la kaye kaka. Seke oza mama mabe. Selon batu balobi. Bandeko nanga makambo eza ya koyinda awa. Makambo eza somo. Mais tovandi toza batu. To sala pe ba analyse bandeko nanga. Avant, mama Oliva Kota, makambo ba comédien. Toyebi ke place nyonso batu bazalaka. Makambo ezanga kate. Ba comédien na biso babando bebana, babando swana meko swana na bango ezalaki penza ya makasi te. Ezalaki te oto komi komona lelo. Batu mosusu balingi basambwisa baninga, batu mosusu balingi mabe ekomela baninga mosusu. La famille, to bando mona yango te. Mais kokota kaka ya mama ni mama. Déjà to komi komona, batu mosusu na kalawana responsabilité nyonso bapesa ki belle vie. Soki balingi basala ba voyage belle vie muto kosala boye et puis après un temps mama ye ko changer apesi mams et komi bo donc a komi ko changer wana nde eyaki komema ba problème ebele na problème ya makasi oyo to lobela lelo eza kinga kati ya suka o ba belle vie bakendaki basila bisalo bakendaki ba comédien mosusu bakendaki kuna kozonga na bango bazongaki nde yaki kosala keno mams na belle vie bakomaki kosolola lisusu te bakomaki mutu na kwa na ye déjà à partir ya wana te komona pe pa ba comédien na biso batu bazwi kote na bango batu bazwi kote na bango batu bamipesi position ti lelo makambo wana ezo continue aka boye. Bandeko nanga toyebaka te nini eleka na kinga kati wana na toza pe besoin ya koyeba yango te parce que bakobetela biso lisolo te. Mais kinga kati ne place makambo ebandaki na kinga kati wana mutu oyo abengisaka bango na kinga kati ezalaka nde mama ni mama. Siko mama ni mama ayebi nini lekaka entre Belleville Kandi na Sila Bisalo. Mais avant de saka bango te.
c'est comme si ye mama ni mama asepelaka na ye ndenge sila bisalu na belvi kandi basololaka te. C'est comme si, selon moi, selon ngai, ndenge na omonela makambo, c'est comme si po na ye asololaka na ye te. Bandeko na biso bosalela biso ba commentaire, ba analyse na bino na ba commentaire, numéro na biso eza nango affiché, bokoki kobenga pona osala analyse na bino plutôt et osala biso malamu mingi. Analyse na biso lelo eza mulayi bandeko nanga, nazotikela bino lisusu mwa video na biso kandenge tokendaka. Biso ya ba conseil ya bien bandeko nanga, bolanda video oyo na bukebi nyonso ekosunga bino na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga tolandango wana tokomonana juste après moi vidéo na biso oya mukuse et après ça nde toko continuer na analyse na biso kandenge to sala kandenge to beta masolo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga, on se retrouve juste après. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Na Gavker la famille, biloko qualité nde likambo. Kuna c'est la qualité qui parle. Qualité nde somo. Kuna penza, kandenge tolobaka, biloko moko ya goût, biloko moko ya tokos makasi. Numéro eza nango affiché. Donc, bozwa numéro, ba question nyonso o bozala nango posa ya kotuna, botuna bango, bazana WhatsApp, appel pe normal bokoki kobenga, ezo dépendre kaka na bino moko na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga tozonga avant to continuer, analyse na biso kandenge to beta masolo, e kozala bien nanu na pesa mwa ba mbote kandenge zalaka na système moko ya kitoko. Na pesi penza ba mbote nanga na ye moko Linda bukulu ya ba Linda. Na pesi ba mbote nanga na ye moko mama Joséphine. Je m'excuse depuis quelque part. Na minute oyo toyebiki azolandaka biso. Wana déjà ba conseil eza, mama Joséphine aza mama moko oya sungaka Étoile Nest TV na ba conseil ya malamu. Bambote na mama Tina depuis Belgique. Mama Tina yokana s'il te plaît. Mama Tina pe muto ba conseil. Mama Tina Sambia. Donc tozalaka toujours na ba mama na biso oyo ba gidaka biso na ndenge moko ya bien. Bambote nanga na Madeleine, madame Madeleine Keta depuis quelque part na pesi yo bambote talaka yo mwasi Nzambe na pesi bambote na madame Kiang depuis Turquie mwasi pe
Nzambe. Napesi bambote na Madame Bijou, napesi bambote na Madame Judith Diampovisa, napesi bambote na Madame Sidonia Nsiala, bambote na nga na tonton héritier Yola. Bambote na nga na papa Richard, papa Jean Balou depuis quelque part. Kandenge zalaka, talaka bino, donc salaka malamobo, salapona Etoile Nines TV. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Bambote na nga na balandi nyonso Etoile Nines TV. Maman Germaine depuis États-Unis. Maman Christine Lonongo depuis France. Na pesi epe bambote ebele. Kandenge zalaka na tokos makasi. Bandeko nanga tozonga sikoyo na makambo na biso to betela lisolo, ba makambo na biso oyo to betela sete. La famille eza na biloko mosusu il faut tolobaka vérité. Ngana lingaka nanga ko mache ba mote, na lobaka toujours et encore que non, chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana nzambe. Chaîne na bana nzambe eza place oyo s'il s'agit ya kolobana bosolo tolobango. So s'il s'agit à koya ke no to pesa mutu conseil to pesa ye. S'il s'agit ke no to loba penza to loba ezalaka bongo. Na ba situation oyo kandenge batu ba omi tuna ba question. Biso nyonso to omi tuna ba question. Pourquoi kokota ya mama Olive na kati ya ba comédien lelo ba comédien ba komi kopanzana? Pourquoi mama Olive soki akangami na mutu? Akangami penza na mutu après quelque temps omona asondoli mutu wana. Etango akotaka epembeni ya mutu. Attitude ya mutu wana ezalaka ka mabe. Pourquoi? Pourquoi la famille? Babilo mosusu photo loba. Oui. Aza ex-première dame. Mais soki mutu osala makambo moko eza bien te ifoto lobaka. Ndenge eza boye mama Olive Lembe aza supposé ya kotia kimia na ba comédienne na biso o tokomi komona lelo ba comédienne kingandi muke kande tomoni mama Teresa toye komona dati lelo prendre tomona ka tolo banane tomona ka pe Bijou la reine akoti ba émission a lobi ya aza mama aza kati na bango aza mama oyo azalaka en contact na bana na ye nyonso tomona ki awa pasteur de la foi abengisa meeting abengisa bango nyonso ba comédien na biso bakende okutana atuna bango nini elekaka entre bango na bango bwana kutu eza mobali pasteur de la foi abandai ko jouer pa ya mams abandai ko jouer pa ya Belvi mais asengaki bango bakutana ayeba nini ezalaka pour que a essayer ko arranger eloko oyo mama Olive azokoka ko arranger te mais muke soki mams azui ba trophée au mona mama Olivier ule soki omoni mams asali ye wana mama Olive tina ndenge mams akenda Dubai mama Olive azalaki sima na ye lelo oyo toye ko constater toza batu toza bana mikete babilo mosusu eza tekena kande na lobaka chez Etoile Nines TV tobetaka masolo ya batu nyonso toza famille libota toza ba bakuku toza ba peshalov toza ba lovashu naza partout soki na omona makambo eza clair te eza musala na ngana ya koloba ezalaka bongo makambo to mona ngo na miso eza teke toza ya kolala mais to mona ngo na miso na minute oyo mama Olive Lembe aza pembeni ya baba kuku to mona yete ata soki ye Belvi kandi lelo alobi keno na ozala lisusu pembeni na mama Olive te na milongoli na ngana se concentrer na musala nanga mais si réellement mama Olive azalaki na ba parti pris te tolingaki to mona ye na batu mosusu o baza na famille libota mais to mona kayete akangami kana na leza bakuku toyebi te comme akangami boye ekozala pour combien de temps parce que toyebi ki aolemba bango aolemba akolinga aluka lisusu kote mosusu bandeko nanga ba comédien tozala vigilant tozala ka vigilant kande na oloba parce que makambo yo mosusu tokomona ngo ke non c'est normal alingi biso ceci cela mais total la lobby cher comédien total la lobby cher comédien na lobby bien total la lobby
eza bien te. Mama Olive oza supposé ya kovandisa koyoka na eza te entre Belvi Kandi na Sila Bisalu. Vandisha bango bayokana. Bango nyonso bazo sala musala moko. Eza te ke foka bazala ba amite. Bazala kana ba relation na bango ya bia ba solo la ka ba betaka masolo, c'est fini. Yango wana toza nango besoin. Yango kaka wana toza nango besoin. Oza supposé ya kotia kimia entre ba comédien na biso. Toti komona dati. Kokuta na ka kokuta na oya kutani na Mama Olive, c'est fini. Dati aye mbala moko akomi moto. Azo yoka lisusu mutute. Azo vanda isika moko te. Dati akomi kaka likolo alobi ya koyoka lisusu mutute. Mama Olive toyebi te biloko nini ozo yebisaka ba comédien na biso. Please, ka ndenge tolobaka tia kimia. Mama aza mama oyo asangisaka bana. Mama aza mutu te keno aya kopanzaka bana te. Mama asangisaka bana na ye. Quel que soit nini, mama asangisaka bana na ye. Soki amoni mwano ya za mabe alobeli ye, me asangisi. Mama apanzaka bana te. Bino pe ba comédien boza na mutu boyebi ke mutu oyo depuis tozalaki pembeni lelo oyo komika problème kotoyo mais bo fungola miso quand même. Babilo mosusu faut pas que no bo kendeka ba prière bo sala ka boité. Babilo mosusu bo fongoli pe miso. Nga mingi na kote la ka mama ni mama. Na kote la ka pe ye makasi na sala ka ba émission mosusu na kote li yata suli bato ba olo ba ndenge nini mais na tala ka bolamu ya mama ni mama oya salaka. Mais na ba situation ya bongo eza babilo moko ezo mona na penza na miso to mona ngo e o sala mabe e o sala pasi toza na besoin ya évolution surtout ya ba théâtre na biso ya ba congolais ekende liboso. Mais soki kozala keno batu mosusu ivo ba panzana e kozala lisusu bien te e o sala pasi penza na motema e o sala pasi la famille babilo kwa bongo to vanda nango kimia te. Toza bana nzambe. Kane tolobaka Etoile Nest TV ezaka chaîne bana nzambe. Oui, eza chaîne bana nzambe. Suko chaîne bana nzambe photo ya kolobaka vérité awa. Soki muto o sala mabe tolobi keno o sala mabe na minute oyo mabe oya o sala eza mabe. Azo panzaka ba comédien na biso. Azaka kaka kozwa mwa comédien moko boya tie pembeni akumisiye mutu wana après quelque temps asondoliye. Et ce qui n'est pas bien. Déjà, auto yoka epa ya baby. Déjà, auto komi komona epa ya badati. Et déjà, auto mona epa ya riachou. Et ça, déjà, ebele. Ebele, bandaka na combien? 2. Déjà, to komi komona 3. 3 cas. Donc, ebele pe ezoya. Si quoi, tant que batu tokoki ko vanda pe kimia te, il faut pe to ya ko sala nini koloba. Bande konanga yango kaka partage ya muke na lingaki na partage na bino kandenge to salaka tokomi penza na suka émission na biso na tikeli bino lisusu video na biso ya kafke wana tokomona na lisusu na ba émission mosusu. Bye. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total.
pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.